Mbote na bino surtout ba bolinga mameli ani tout na pesi bino mbote boni bino est-ce que vous allez bien? De mon côté tout va bien par la grâce de Dieu. Nzambe ya marazo batela kimia ezali. Tout va bien par la grâce de Dieu. J'espère que bino pe boza bien. Ba mama ba papa bande konyo surtout boza malamu ngai bino mameli ani tout ça Nzambe aza ko batela. Maintenant moi goja koko. Lelo tolo bela batazua. Otamta mabe. Bango tolo bela lelo. Tongo etani dimanche. Au mona mutumbango. Na ke église. Na ke kosambela. Na ke église na ke losambo na ke kosambela. Oui, c'est bien bon kosambela za malamu parce que nde toza sans prière, toza le côté. Sans prière donc on ne peut rien faire sans la prière, mais le sambo ya solo ezalika kono ke kosenga ba richesse te. Le sambo ya solo ezalika kono ke nosenga te Nzambe pesa ngai, Nzambe pesa ngambongo, Nzambe pesa ngama Nzambe pesa ngama bota te. Batu mingi to koma okende ndako ya Nzambe kaka pona koluka bokonzi ya ser. Or Bible bila biso ke à quoi bon de perdre son âme? À quoi bon de gagner ce monde s'il faut perdre son âme? Wana Bible mutu elobi na biso ndenge wana. Mais biso batu ya lelo tokoma kokende na église pona kende koluka kaka bokonzi ya se, bomengo ya se. Okomona mutu azokende église motema mabe. Mutu azokende na église alingi baninga te. Mutu azokende na église ya yeni so saka mabe. Ozobima deja na ndaku, oza deja na kanda na yo, oke église oza na kanda, mutu ake église mais ako kopesa baninga mbote te. Mbote ya pamba ya kopesa baninga ako kopesa bango mbote te. Na ndaku mobala tiki mwasi na ye apesi mbote te. Alobisi mwasi te. Mettons à l'église à mon akabase. Ah bonjour ma sœur. Ah bonjour mon frère. Mais muto bolala kinenda komoko au PC mbote te. Au tout n'était ce qu'on la mouki bien. Au PC même pas un petit bonjour. Moi si pe le cola. Au sukon na tongo, au lati kitoko, au cheka belo no ya kitoko sali maquillage. Yo wana ngala ki église. Na oké ko sala nini na église. Lo sambo. Dans 300 mètres. Tournez à droite vers A86 en direction de Nanterre. Lo sambo ezali nanu motema. Lo sambo ezali motema nanu. Tournez à droite vers A86 en direction de Nanterre. Il faut la bien. Il faut motema no ezala malamu ya onde prière ya kitoko. Bongisa motema tika ko yina baninga. Tika ko yina motata ngala koma na bostra. O koma na bostra mais est-ce que bostra biso yina rabato? Ngala koma na ko sambela. Ngala kota ngaba prière. O kolongwa a prière tina Congo. Dans 300 mètres, utilisez les 3 voies de gauche pour rester à gauche. Puis serrez à gauche. Serrez à gauche. Puis utilisez les 2 voies de gauche pour rester à gauche vers A86 en direction de Nanterre. Obongisa yango mwana na Nzambe azuwe sika moyo oh moyo ba mama moyo oh moyo ba papa moyo. Utilisez les 2 voies de gauche pour rester à gauche vers A86 en direction de Nanterre. Oh ba pasteur, oh ba évangéliste, oh ba ancien. Dans 2,7 km. Sortez vers sortie 4 en direction de Argenteuil Centre. Donnez vous sera donné. Prospérez dans tout égard. Yangone mater oyo bandimi balingi ko yoka na matoi na bango. Pasteur ayebi ke soka te bandimi botika masumu bandimi bakokima. Surtout soka za na ka mo 50 membres to 40. Zoma so na tebwe. Mater bo bandimi bolinga ngote bandimi bosani ne bakokima. Alors pour kim sa bandimi na été a préféré ate bango makamu mususu ya bozui ya se oyo. Mama pesa 10 000 na commerce no ki liboso. Mama sala action de grâce.
c'est bien bon. Mais bokonzi ya lola, bokonzi ya likolo. À quoi bon de gagner ce monde s'il faut perdre son âme? Na ba pasteur peut vous rendre ba mauvais service. Ba pasteur ba yibi matia nini kote ya bandimi. Oyo kosake bandimi basa nini ba vanda na lingomba. Pasteur ayibi ko so na badi kote ya bandimi na ngai yoyo. La vie éternelle, bandimi ba kokima, bandimi ba koya te. Pasteur azo batela lingomba. Pasteur azo batela ba membre na ye po ba kima ete. Mais azo ko kolekisa bango droit chemin te. Droit chemin azo ko kolekisa bandimi te. Toko suka wapi na mokili ya lelo. Yo ndeko kenda église, tala motema mabe. Tala jalousie ozana ngo na baninga. Tala jalousie ozana ngo na membre ya famille na yo. Tala jalousie ozana ngo na ba ami na yo. Tala jalousie ozana ngo na ba camarade na yo. Tita musu na bana, na ba neve na ba nièce ozaka na motema mabe. Ba cousin cousine ozaka na zuwa. Motema mabe lobinga yeyo. Olingi moninga zwa te, moninga bonga te, moninga sabote mozo sambela. Ozo sambela nini? C'est quoi la prière? Bate ibola kisa. Bola qui s'habille ya lola, la prière c'est quoi? Lo sambo ezali eloko nini? Tokenda ke église tuna mutu. Okenda ke église kosa nini? Dans 300 mètres, sortez à droite. Problème na nango esanga ba prière makasi nana ba problème. Moko mutu te kinga na okendo sambela bo. Sortez à droite vers sortie 4 en direction de Argenteuil Centre. Ngana osambela bopona tika masumu mambo tika masumu ba chrétien ba mambo tika masumu te a préféré à demeurer na ye na débauche atambo na ye ekobo atambo na motema mabe atambo na koyina na koloka na kotonga na koboma a préféré ndenge wana. Mais dans 200 mètres, tournez à droite sur avenue de Stalingrad. Natika motema mabe, natika koyina baninga, natika koyekela baninga zuwa. Wana te. Tournez à droite sur avenue de Stalingrad. Bandeko to bongola mitema, to tika nde mabe, to tika zuwa, to tika mutema likundu. Mutema likundu ndi, mutema likundu ndi, mutema likundu. Ake église. Basi bakoma ki église bamona bakabela kisa bakabelo na bango. Bayana kosi boma kende église bamona bakabelo bamona seko memi kabelo na yo maquillage na yo salaki mwa makeup na yo sali mwa boye na boye. Mwa makeup na yo sali bamona yambo komo kende wapi na église. To milengele malamu. Dans 1,4 km, tournez à gauche sur boulevard Léon Fay. Tomilengele malamu Zambi toyebi mokolo te Toyebi pengonga te o Tomilengela Totika mabe moto na zuwa tika zuwa moto na keto tika keto moto na songi songi tika songi songi moto na mutema likunya tika likunya moto na kotonga tika matongi moto na kofinga tika kofinga moto na kisi tika kisi toluka nzambe na ndenge ya bosolo okende l'église ka pona kelka bomengo ya sete bokonzi ya sete okende église te kana okende église na ke kosambela oke kosambela pona nini ayebi te ke kosambela pona nini pona ene ke kosambela ene ke senga nzambe makamona ana ngo vraiment ezo senga kaka ba prière makasi nana ba prière makasi nana ba prière mer oyebi soki oza kotama ndenge oyo nzambe alingi wa même pas na posa osenga ye nzambe pesanga bomengo pesanga mobali pesanga mosi pesanga bana pesanga mabota ye moko akopesa yo. Cherchez d'abord le royaume des cieux et toute autre chose vous seront données par-dessus tout. Que Dieu vous bénisse. God bless you. Mungu awabariki. Tatazama mkalusaku muna nzambe anu benshene bana betu bonso.
bon dimanche na bino nyonso nde tokutani na pokwa ya lelo na live tokoza na live na biso lelo na pokwa. Voilà, à ce soir, que Dieu vous bénisse. Bye bye.